Bonjour, bonsoir, très cher Internet. Bienvenue dans Congo Millennium. Congo Millennium, des cas tombés par ma solo bien, ma solo vie, ma solo parcours. Ah, puis c'est un peu polélé, hein, t'auras polélé. T'as la rare to dit Congo Millennium, c'est que bête ma solo mboka, ma solo Congo, ah, et surtout que t'auras un peu polélé. Donc, tout le monde va l'autre. On y est intéressé population, on y est intéressé public, et ratati. Donc, tout côté en profondeur. Donc, tout la sabino ba mode de vie ba congolais n'engizala. Tout la sabino ba réalité purement congolais. Faut ba tezaranga inestumba, hein? Ezam tunsu tezaranga. Je suis là, na mrambo sika non peut pas sika na ba information ya bien ya sûr. Mutako sosi. Congo Millennium do kutan. Polélé. Alors, souci belé, pas c'est belé. Choc à ma cassi. Non bien. Si nous voyons la sur la chère Internet. Vous avez besoin de tellement sur la Congo, surtout plus dans la ville de Kinshasa, place Bissotoza. Ah, pendant ce temps, Congo Millennium, polélé 5 sur 5. Ah, n'a pas sinon, on va me tout. Il y a Congo Millennium, botte belé, bah, la Narabi, sur la Congo Millennium, banakala, hein? Mambo, c'est la ville, quoi. Ah, et ceux qui étaient à la base, vraiment bisous, hein? Ouais. Voilà. C'est tombé à l'isolo, hein? L'isolo, moi, pas si mini bandeko. Na banza na koloba pe bokolanda na bilili masolo to bete ya masolo on seka serate to beta ara masolo lokuta te masolo réalité bon masolo ngonini to kati sango moko très choquant sango wana kana ville province de Kinshasa to pesa bino bambote bo banga te ba kombo eza to po ngoko to sa G yebelaka hein. Mais tout informé binona nous la réalité où les Kanaka sa ville province de Kinshasa précisément dans le district il y a Tiangu quand il y a le district il y a Tiangu on a ne ba obi makambo zo sala ma be makasi to kenai bon na quartier 3 biso to banga to barase c'est pour to beta sur la Congo bana membre na bi que bozala na Congo bokoya kaka bokenda libela te bokozonga kaka pour ba famille bazawa bokoya kaka kotala biso pe boko découvrir mambo tozolo baso eza lokuta to ya solo tolobi boy to kenaki na quartier 3 précisément na kati ya maternité moko ezalaka kuna babi maternité ba maser na tanga kombo te po bomona ngo vraiment comment est-ce que dana ba vie humaine ezokufa ekufa yango moko te o emi kufelite ba boma bango je vous dis vrai que ba boma bango ba détruire bango par la mauvaise foi bino ba rente ki motema mabeza eka na régime akala o kama ma gouvernement te mitema batu pe eza obeba eza opola o ba maser ba onde balata ka basuki banini mitema na bango ezalaka bien ne ba couleur ya bilamba na bango ezalaka. Mais ce qui est sûr, c'est que la triste nouvelle, Babi Kuna Kouvé Zezalaka. Ce roboti, 5 mois, Zezalaka. On dit 1, 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois. Ma bébé n'a pas récupéré parce que je sais que tu vas pouvoir ensemble, Nabino. Moi, on 6 mois à Vizaka. Moi, on 5 mois, coup, tu perds la chance de revivre. Mais kuna balobi par jour donc bako kunda bibendata ata 10 donc baka iza kuna kaka to moi ça kosi po bimana bébé za likama presque chaque jour ba trouble écoute comment beta makuna ba bitumba ba dégâts donc mutu to ke kuna erga ozo ya deuxième jour o kaka milelo kuna pona nini bongo hôpital o eza ba master to bibi sonyo sur le monde entier que ba master sango moi ba nini tout le terme est plus clair ba non va comprendre ba ba aide et assistance humanitaire ba aide uta ka bipai na monde entier biloko ba master hôpital ba master ya ba catholique hein et ezala na moi genre nango ya traitement ba tu bazara plus fiable na ba puto wana mais tu comprendre to kuna so eza nini to ebite so eza nini et puis ba master pe ba kuna. Oh, mon continent biso na non serwana mon continent biso. Mais qu'est-ce qui se passe? Ba ndeko ba biso courir ke kuna toute la journée. Courir ke nango.
bana batu kuna kokufa lokola ba Thompson batie bango formol. Pona nini motema mabe ndenge banani bako accompagner président Félix na réussite banani to gangi au 100 jours banani bako accompagner na 100 jours photo mon réussite banani. En tout cas banane comment mbele kana Kenya pas possible anormal. Hôpital au biso de que hôpital obima kuna la santé malamu obima kuna na bébé na yo parce que yaki hein systématique ka oboti obima pe na bébé na rien. Bah si biso pe ba l'état bana ya ba prématuré de 10 hein de 10 à 14 fois par jour. Faut va récupérer un peu plus rapidement. Ce qui ont mélaté c'est que ba produit zali quand même approprié. Mais kuna ba bien abino na micro kande ba sala boyebi. Mais au médicament dans nos jours une fois par jour, 2 fois, 3 fois même si non. Ce que ça moi nous a la chance. Ce que moi na za ne moi na nzambe te. Est-ce qu'on vivre? Est-ce qu'on vivre? Tout ça besoin tout monde a changement. Changement ouais bananani. Makamno ka gouvernement atabino moko. Mama mbosoni. Pona esabino ke biso to rapolele polele. Tokenda kiti na enterrement. Toké pena pe bon mon na bilili. Toké une de enterrement batimo libulu bazu mwana wana ba enterrer na kati. Moi là parce que il y a des images qu'on peut vous faire voir et il y a d'autres qu'on peut pas quand même hein. Moi respect les alaka. Tous ala qui pena si total ya bon là c'est ba fongoli ninga ba linga bango wana. Pourquoi ba mona ba le quoi ba Thompson, le quoi ba Bikedi o tumba to ba lando lingi. Ba fongoli total mwana kitoko mwana déjà quoi. Mwana déjà. Bah c'est chez la maman que te préserver quand même hein, te réserver moi personnalité parce que c'est un peu choquant parfois. Alors bien en tout cas moi nanga oyo à salika 2 jours. Un enfant de 6 à 7 mois déjà. Abimaki abotami parce que chez les acquis école les acquis ouverts. Alors bandeko tant kaka va fongoli mona totali to image aboso to tiela bandeko ba yo ka pasi makasi. Mona salika 2 jours à pamba ba grand mati. Mukoloka liboso mona on me la libérer boye. On a 3 heures on ton enfant est parti. Ton enfant a cédé na ndeni. A cédé na ndeni. La maman dit na zeli ba benga nga mwana nga amela ba benga te. Ba benga kaka na 12 heures. Et puis ba benga na 22 heures. Atabino moko. Mwana kolela toute la journée. Zaki nzala te bando bino ba médecin so ba docteur. Bino ne ba réalité on désala. Bo expliquer biso. Et ça ti wapi. Bon ma peuple nzala mabe. Tout que la chose biloko olia mabe karabino tout pesa bino confiance que bino nde boko le bata te wana loka ba mupe hein ba cause la quand même na bolingo comme me appelle population en solution bandeko et bon poto ko tato so ba image en cascade wa balingi kutute to bi ata ko yiba to ko lakisa ga bana mamba to lakisa bango. Wa monango ba fe ta makamnenge za pa to bibino kuna so boningani ko to pe moi Jésus ami parce que aso to miningi sina ndenge na biso fimbo la na biso dans ma plein ko tika biso na polele a Congo millennium déjà ya nango to zoma ba opportunité ko yebisa ba ta monde entier ba ndeko ba sur internet ba vérité ndenge esala ma yo to lingi bino mo pe boya kaka te bino mo boya kaka bo créer so ba bidoko loka ba natanga comme bien natanga tenzami na natanga un comme la bête le moko ya bien na kini et là mo ya bien ok kuna peno ko nanu ko ba simbi to sentir déjà on respirer déjà on respirer guérison au quotidien na carte de maternité saturé moyen kutezate na papa mona kutu na moyen pota amona ta mona on elongi rien aya mona ka zuba mbalele lo kwa mo koli moko boye soki lo nini moi liboke moko ya kopola ya kotumba a moni mwana donc mawable on va aller jusque una babilo kwa bongo siko 100 jours en wana banani ba soutenir président banani ba soutenir yete parce que moi je vais déjà pour vous dire que bataboye ba soutenir président ba soutenir yete parce que tu périr tala na bien so musubo
Voilà na Congo na bambu moko kami balete moko kaka kao biso tout osili na biso. Parce que awa état de vie pour na biso déjà eza mawa. Hein? Eza mawable. Tout exposé na nga mukete. Mais ba personne to ke kimela. Ba personne ke kimela mawa plein. Na ba mo pepe na ba maser, na ba maser. Courir za na ngote, bon luka ba cha, bon luka ba ngamu poani no te maternité mo wa ya bien spécial. Pourquoi? Parce que vous n'êtes en mesure ya opesa ba so bien. Vous en mesure que botika. Yonga na binot bola na idéologie ya président Pierre Bozila. Ba ndo kanga ba biloko no za sango. Ezala na autorisation qui pas nani apesa yo soki ya neni. Ba kanga ngo. Ba kanga pe biso tando lo ba kaka. Tant que Congo millénaire mais a ouvert biso to lo ba kaka ba vérité. Faut ba ye ba bino que bon travail ma bebo bon ma population. Bon ma population. Ce fait ça ba biloko o lia o euta kuna ya mabe ba ole sa biso e ko yebana. Et oyebana. To lire en haut, to bota en aussi. Tant on bota be comme parce que tu es mal nourri. Et insensé. Maintenant on va accompagner quand même le président. Quand on lit Mambasika dans tous les paramètres, na ba ran nyo so to lit Mambasika. To lit ba fantir a bo lisusi. Couple mo boye, mo na ba liboso vie. Autant c'est toi ma chance de poil. Mi te ma beza na Congo na bisi bino mi te ma beza ma sécurité. Ma sécurité mi te ma beza. En tout cas, souci belé, hein. Mais bon, la nata extrême, qui rare, mingiti, mais bon, la nara, hein. Bon, la nara, peut on zone, hein. Donc, le tiré, bon, tu es le nom de ma sikani, ni yana si. Bale kabaza liboso boye ya kuna. Bile ba mpeka mote. Te libulo yezale. Dijali ngakimkula tabela makulu. Libulo yezale. Bila bela makulu. Bila bela makulu na bela. Eza watoto mo. Akare na. Keba jibi ko. Voilà, na banza boto landa te. Botalité. C'est choquant. C'est choquant. Est-ce que vous avez place bakomi service organisé 24 heures sur 24? Oui, qu'est-ce qui est organisé là-bas? C'est la mort. C'est que vous avez tout le monde a condition ya mabe ba couver zana bobi o ekota ba 4 4 ba 5 5 ba 8 8 même ezakuna. Service organisé ngwana. Wana pena service organisé. Na bien. Na pesa non rapport. Hein? Na funda bino non. N'habitez pas bola nanga, mais n'habitez pas bola nanga. Comment mieux numéro attaché? N'habitez pas non rapport par Ricky Dibin. Yo bien. Est-ce que yo bien?
aya mabe Ricky Dibens yeso omoni Congo Millennium omoni wa moko Ricky Dibens siko yebisanga na simane na bata mikuna Lynx Longelo le monument de Bundes le monument de Bundes siko yebisanga donc ba yaka na kin ba chaka ba monument na bien bo bata mpe kuna trote vient na ngai vient na bo bata mikuna trobo ya ana kin bo mona no ba ka tabu siko na niveau kuna Lynx Longelo le monument de Bundes siko ato bengona Lynx Longelo est changé na monte mais siko so ya ato bengona ni nganzambe tona bezo sauver le Congo ezonga na po ba service 24 heures nyonso il faut ba vérifier on ba landela vraiment quand vous écrivez organisé service organisé elingi lobani que vous assurer quand même suivi d'un mon parcours wana nyonso ya échelon étape par étape il y a progression il y a banango quand même bolandela ngos il y a monsieur qui est venu là bi a bunda a robima na mona na isko mwana ne pe ba bomeli mwana ne pe ba bomeli mwana siko yebisanga asuka wapi bino ne boloba opesa ba idée na bino amakanisi na bino parce que président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ana besoin nango yeso boya mais biso mo bana Congo biso ba to ma solo to sentir souffrance to respirer souffrance to na besoin nango to na besoin mo sika to na besoin bo pito bongo ko bakangango okotika bo pito ba ka bo comment est-ce que le pito ba yo bika ba ko bota aye abota zongi na bébé na mais aoya yetang akota bembezo bima est-ce que oyo ko vie to ko zande la mort souci belé allez-y comprendre on a besoin de changement on a besoin de changement le bosso nabi que mon amboka Ricky Dibens déjà innové ba innovation zoya comme koloya bo sentir que Ricky Dibens a quitté sur terrain donc quand si Congo Millennium ba mo moni Ricky Dibens mutapa mate bien démaillé la mutu un homme bien fait tête bien tapée c'est belé wala non c'est quand mais pas ces amours j'étais là je crois que na ba image bomoninga to tamboli na bango pour la sabana membre que maramtolo ba ba lokuta on n'invente rien to koti pena idéologie et on peut bien comprendre ba démarche na biso zani on a besoin de comprendre vérité c'est le temps maintenant de changement. Alors, dis toi derrière vision et président de la République, tu soutenir, tu aider. Il faut te faire la paramètre comme tout ça, si comme à Kunati. Peut-être que ça aille. Non, mais hôpital nous sommes miki oyo et rolala. Mutu faut que ton hôpital abimina soin, abimina santé qui toque. Alors, là oui que toto les gars quand même na vote ya ba gouverneur asika basbaye bango nyonso wana na sima bango fimbo ezali na sima na bango chikote ezali c'est-à-dire musala nde to botikeli biso sous ba centre modèle oyo soki centre soki nini maternité wana ta yo moko vraiment banani on ba bota makuna banani ba bota pa to yo ka ba bébé ba olela te so biba bataleli na tango na poko akufi ata yo ba jeune couple ba kena ko kundara bana bango ya ba 6 mois ba c'est normal te ba ma sœur wana ba dama balar bino ba to kuna bino ba to za kuna bino ni bokota na ba cotisation bo tiaka ba organisation ONG au soutien au financement ma réalité na ngo ya ngwana tant bino ba otinela bango ba mbongo awa et ça la eloko te parce que baza incapable de même y revendre ça ma groupe moko boîte industriel moko ya moyen pour alimenter quand même hôpital mobima bana batu babika exacté à cause de la courant c'est chaque jour qu'il y a plus de 10 bébés bazo kufa na kati ya maternité oyo service organisé 24 heures sur 24 heures wana ya nini woti ka biso moto loba biso moto loba bango ba loba na bango te bino bomoni ka ba image on est à vrai so botali bien j'étais là dans un kati est-ce que na ba période wana kuna to yoka sango te
maman John azala mona 6 mois. Boyoka sango na te. Azala mona 6 mois, azala mona 7 mois. Mais à coli pe boyo senti pe que ya, mon tout peut télémi. Mais pourquoi aujourd'hui est-ce que ba atabino moko? Imaginez-vous que na tiangu mobimba aza parmi ya liboso. Et puis bazo ou de part et d'autre bazo ya na bango kafuna. Oh kafuna inda ki mabe. Allez kafuna. Aboti, maman kuna na couveuse. Mbang pona tchaba na bat na couveuse. Mais comment est-ce que vous entretenez banan? Vous entretenez bango ndeni. Et ça na bino ndeni tant bon mona ke na kati ya hôpital na biso basi balela kaka. Kuna ezaka bibembe na bibembe. C'est pas normal. Est-ce que bazo robot makuna koko faisant na normal et ya rango. Mais par jour, plus de 10 par jour. Mais non. Et bon, par semaine, ça la bilan combien? Par mois, ça la combien? Est-ce que l'État n'a pas vraiment? Souci, hein? Ceux qui service sont les athées. En tout cas, désormais, il faut y aller. Sinon, il s'engager. Il y a un ministre de la santé, il y a un ministère. Ah, au coca. Maman, il y a Hollandais. Parce que nous on a besoin de vivre. Donc, il y a une histoire, il y a une épidémie. Numéro 2, il y a une épidémie. Bon sentir. Bon, on a fait beau vivre. Parce que nous, on est dans la chose. Tout le monde a polé, les vérités, les caméras. Nous, on a le besoin. Na banza malobe belé. Mais musala pe belé. Biso le ba mingi poto sala pe musala. Ezate musala belé maloba mukete biso ba calé. Oyena maloba toza. Parce que tant to lo ba to na ba vérité. Donc on tape la mise sur on appelle réalité Yamaka. Lynx Longele, le monument de Bundes. Tout ça a besoin de monument pour faire ou à corriger ou awa. Na king. Ma référence à ne sera la musique à te. Viens là. Te sentir. Lynx Longele, le monument de Bundes. Ngana no bien le monument de Congo. Comment nous voilà. Nalobi Mingi, je crois que vous avez eu le temps de suivre vraiment l'émission d'aujourd'hui. Bolandi on vraiment très bien. Tellement que Bolandi on a petit makasi. Yanga malobe tikali hein, etikali, esilite tikalinde, esilite tikalinde. Je vous remercie beaucoup pour la fidélité na bino na numéro na biso lelo. Mais souci ezakara. Pour kandele ki makasi tellement que lokwa mona bunda na mutezate. Malobe bimaka mais to souteli apona lelo bobanga na bino te numéro ya suka suka numéro ya suka teme suka. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je crois que l'équipe technique n'a plus été assurée. On a confiance en vous tellement que nous vous promettons de très meilleures choses à la prochaine. Restez fidèles. Ouais.